Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez caneton. Bote na bino bote mingi balandi ba émission ya monoko mbangi lumbaka sulu kasi bimisaka makambo ya malamu makambo na moni ona zoyoka tamu sizo lekila ngai tokobika tozaka na makambo wana makambo misala ya kuluka misala makambo ya bato bali kusala musalati lelo na ye ko luba likambo ya ndeko moko ndeko wana sana Paris ndeko wana sana Paris azali ndeko mwasi abengi ya lubina landi ba émission oyo ezoleka mikolo oyo mama musu ezosekisa na ngai na seki makambo mususu ezobima kuna musu epesi na mawa lokola lisolo mwana mobali oyo azali koteka mwa nkuba na ndenge akomi te mama ozolobela biso malamu me mama nga nalingaki osimba mpe point moko boye point wana eza nini point ya makambo moko ngai naza nango mpe na kati ya famille ndeko mwasi nga nasimbaka point teke nasimbi point ba point nasimbaka oke nga moko nasimbi ezalaka na ba émission moko ezalaka nisi ya ba urgence émission moko spéciale neti ndenge nautaki kosala mpona bana oyo bazokufa na baexamen d'état oyo loyenge bazosala ti ezokende oboma bango esalaki mpasi yango nalobelaki yango awa nakoki kosala yango pamba te me lokola sikoyo yo bengi ngai olobeli nga nde sikoyo nga nasimbi likambo yango eza ndenge nini totiki nano moma oyo na maboko ya nzambe ebandeli kati mpe suka kamba biso napesi mbote na bandeko nyonso balandaka ngai mbote mingi ya nanga Cécile ya ndungala la grande vanda na yosika yozali vanda na ngwende na yoki yaya makambo ya marinde ndomo kuna na mbanza ngungu pe nabosani yote ya nabosani yote ya na ngai bibia ndongala nabosani binote gonta nabosani binote ya moseka ozana yo wana papa Butembe nalingaki naloba likambo penza esepelisi nga ntuka mukanda oyo mama oyo akomelinga na WhatsApp c'est vrai tosololi na ye nalobi koma po nabosana te ayebisi nga boye ye aza na ndeko na ye na Kinshasa ndeko na ye wana ye atikaka ye aza na mosala te akendeke ba prière tututututu ti sikoyo ye mpe akomi mosala ya nzambe na kati église na bango soki abengi ye naza na mosala nzambe abengi ye me mosala oyo akosala mpenza boye oza na mosala te o te naza nanu kotalela makambo ya nzambe tala nanu liboso nzambe nsima nde tokotala makambo wana tusa bona boye naza na misala ebele kutu balingi bakomisa ngai pasteur yango wana yango mama nga nazoloba na yo naza na biloko oyo natindaki na Kinshasa atindi biloko na Matadi ifale ye akende nde kodedwane biloko wana na Matadi natindi makambo nyonso me azwi tante parce que aza na kati ya mabondeli azosala makambo ya nzambe mama na boyi te mbala liboso mama natindaka biloko pa natindaki yango nalobaki akende kozwa po bateka me biloko wana mama evandaki 3 mois etekama te naloba na moto amemaka biloko wana apesela nga na ndeko na ye mutu wana lokola zonga poto abenga ndeko na ye po ndeko na ye azwa biloko wana tekango ndeko wana teka tindela ngambo me ye ndeko oya ngai aza na kati église ndeko ya ngai wana aninga koma pasteur me musala mama ezosimba te azoluka musala te azosala eloko te siko mama nazosepela parce que oza na poto so ozaki na Afrique olinga okomprendre te me lokola oza na poto oyebi makambo ya poto mama e nayebi ke yo pe mama osala pe bakour na kati ya poto pe osala musala na poto oui nasala bakour pe nasala musala bato bamonaki nga mwa mystique me nasalaki nazwaki pe diplôme na nga ya musalo nasala na bana pona nini pona boyaki
navandela kaka batu, navandela kaka bana, soki makasi eza na nzoto malamu nasala. Alors ndeko mwasi alobi ke non, ndeko ni ya mobali sikoyo aza na église, azosalela nzambe kaka na église, balingi kutu bakomise pasteur, lokola pe na asilikaki mwa moke nayebi na ngai te soki asa akomi pasteur hango. Alors mama nga nayebi te sikoyo tokosala ndenge nini, biso sikoyo toza na mama te tata te, totikali kaka ndenge ngai nazali awa, moko na biso pe azali na Kinshasa, ye pa za na oya ye vi, en tout cas ya za na oya ye pe vi, aza mwana mwasi, mwana mbali moko toza na ye wana. Umuni, mwana mbali toza na ye wana, siko ngana lingaka nini na pousse ye asala ta eloko, azala ta responsable eloko moko. Tala mama ndenge toza awa, na jiko sala ta na somi mwa mutuka na tindi, ye mtu akogere makamu nyonso. Me ye aza kuna te mama, ye aza na makamu ne kaka, ote ngana za na prière, ngana za na prière. Yango mama na biso na lingaki na loba likambo po lobi ekokoma ngai naza mabe, lobi ekokoma te ngala lingaka makambo nzambe te naza na kindoki, me tosambelaka quand même eza batu nyonso te mutu bakozalaka pe ba pasteur. Yango wana mama requête na ngai yango wana ye nango pai na yo lisolo na ye na lobi bien lisolo eza malamu. Bandeko boyoki bolandi we makambo oyo ya kosambela, makambo oyo ngai naza kaka na église batu ba comprena kango malamu te. Soki Bible lobi na zongeli soki oya kosala te ali apete. Mais il faut sala. Siko yo oke kofanda na église, yo kuna ozo sambela, me kote osala ka musala te. Siko balingi ba peso pe musala nzambe, yo pe okoma musala nzambe. Po pasteur pa linya koma ne apôtre peut-être bolimbisa ngai. Wana nga mtu na lobi. Congo eza makambo. Congo eza makambo. Ebele na kati ya mboka Congo bako sala musala nzambe na convoitise bilula lula. Soki nga na komi muto alala kapongite azo sambela na koma pasteur. Me mingi bato basalela nzambe eza bato babanga ka kosalela ye. Bato baboyaka na okokate bango nde mutu basalela ka nzambe na ndenge solo. Mais yom dozo sala ngo na envie. Po pasteur na bino bazo memele saki. Po pasteur na bino bazo lande na bato na sima. Po pasteur na bino azozo abadimi na ba offrande. Nzambe mokili oyo bana bokeba. Bana bokeba. Ngana lobaka likambo oyo mingi. Ke mingi pe na kati ya Kinshasa wana. Ezali pe église, mutu pe so freiner pe bana mususu. Pourquoi batu nyonso balingi bazala ba pasteur? Pona nini azomona ke pasteur na bango azozwa na facilité. Menzo kande pasteur azozwa na facilité te hein. Wana na lobina na première partie azozwa na facilité te. Ye pa so sala musala. Mais loko na koki koloba lisusu awa. Ba pasteur o bino bozo lula. Est-ce que na Bible basali nyonso ya nzambe? Bazalaki akosala temps plein. Pasteur nyonso na Kinshasa ekoma pasteur asalaka na temps plein presque bolimbisa ngai. Je crois 90%. Soki 95 kutu te. Bango nyonso wana baza à temps plein. Mais nga na yebite hein. Na yebite. Même si vous êtes pasteur, mais vous avez na posa, vous avez appelé likambo songolo pakala. Vous avez na posa, c'est vrai bambongo, vous avez bambongo belé, bamsou azana bango na mbongo belé. Mais ezana makambo susu ezali ke no mbongo ya ngamoko e kozala na valeur ke mbongo ya mutu mususu apesi ngai. Ba pasteur no so pasa na temps plein. Mais exemple à Paul bomona angote, ye mutu akoma belé na Bible. Mais Paul azalaki kotonga ba tente. Balobi kutu te azalaki kotonga bandako ya minene, azalaki ingénieur ya construction te hein. Paul azalaki kotonga ba tente, veut dire moi bandako ya ndele, bandako ya matiti, nde bandako azalaki kotonga wana zuila kamwa quelque chose na ye. Po compter kaka te na batu wana. Ya moni Paul évangile na ya lobaki, na sepelaka ke avant na ya déjà yo sio kanisa kike oti à part eloko okoti kopesa nzambe. Omoni mayele ya Paul. Parce que yazali ko sala ayebi pasi ya musala. Mais ba o basala kate yango moni ba panier ezali 10 na kati église.
sikoleri ozotia bapanie 10 mwana oyo asambelaka kuna so mwana ndenge bato bazotia mbongo na bapanie wana ate kosala misala ya eglise me ye mpe makanisi na ye ekoti ke mosala eza kitoko antuka soki nakomi nanga pasteur nakozala malamu mingi na kati ya bana baza na kati ya baeglise wana titu bana ya mibali olia azala na posa ya kosala mosala nazala ta maçon nazala ta charpentier nazala ta moto azosala chauffeur bango posa na bango ezali nazala pasteur nga nalingi nazala nde pasteur. Pourquoi alingi azala pasteur? Parce que amoni ke mbongo fele ezokota kuna na ba o bazosala mosala temple ba pasteur na bazonyoka bazozwa pe ofele te epuis mbango nango mpe esalaka misala ebele awa yo poni ke sikoyo oza kaka losambo na losambo koma pasteur tokosuka wapi mwasi na yo bandimi mutu anolatisa ye mwasi na yo bandimi mutu anolesa ye pasteur na bomwana to boyite okozange singa apa balobi na Kinshasa kuna makambo ezo changer balobi sikoyo ngala uti koyoka ke na justice na biso ya Congo décision zwami ke beglise mosusu kokangama sikoyo yo ndeko no azotinda biloko tekata osala ta misala ta ya prière ezali ta ya kosala pe misala ezali me yo makambo no nyonso sikoyo ozosalela ngo kuna tangu sikoyo ekokangama ka soki pe ya yo ekokangama soki pe ya bino ekokangama na yebite okozonga wapi po oya yebaki musala ayebi place nya kozonga nanu azosambela na yeme azosongela nanu musala naye Pierre tango amonaki ke Yesu azali susu te Pierre akende yiko mibwa kazongaki na maya po ayebaki koloba mbisi ayebaki koloba mbisi akendeke sika musuta zongaki na mayi kuna bongo yo okozonga ka wapi okozonga siko kosenge pandeko tangu ndeko akoboya sa pesi batu mususu omoni ke yote ndeko nanga linganga taza mabe basale ya nzambe bote ya bana basale ya nzambe bino pe bino pe basale ya nzambe c'est vrai eza bino nyonso te mutu boza à temps plein oyo nzambe aloba penaki à temps plein ya wana ta mususu bolobaka temps plein wana nde bokotisaka ba jeune fille na kati ya ba biro na bino wana bosalaka makambo na bino wana yango nazali ko système iso musu nasali ke mama pasteur un système bali na yo na biro na ye ba jeune garçon de basala kuna pourquoi kaka ba fille nde basalaka ba secrétaire bango mo babi mo si asala ya nzambe te bongo siko ko sala secrétaire za ko sala ya nzambe te tangu Pierre wana soki Paul tangu azoloba azo former ba Timothée ba Tite batu wana nyonso bazalaki banansi bazalaki bana mbali mutazo kota na biro naye ya bino makamu nyonso tu secrétaire face la kaka mwasi pona nini tangu batu bazokansa ko sala temps plein nzoka nde plein mususu wana ya kosimba simba ba matoto ya bana ya kosimba simba ba sima ya ba jeune fille wana botika boye ko bobongwana parce que exemple na bino ya mabende yangwana bana bazolanda bana bayebi kaka ke bino bosala kate bango pe bakosala te bolembwe lati bango pona nini ki pasteur na te ya kaka non ezalaka te ezalaka te il faut bosala pe misala na yebi pasteur moko boye o nga na yebi ye pasteur wana atanga bien azako sala musala place moko boye ya bien makambo yeko changer pasteur wana pana ke asale la kanzamba sala kape musala na ministère moko songolo pakana mboyi na nkoloba mais pasteur wana ntozo ba batinda ambassadeur na mboka moko songolo pakana pona nini parce que bakuta ki ye na musala wana bakene ko zoye na kiti ya ki pasteur te po batombola ye akoma ambassadeur bakene ko zoye na kiti ya ki prophète te soki osala kate osane eza lokote ye bato ngo soki ata président soki nani premier ministre bakoyaka kotoka yo wana babite okomi na ministère ya Kingandi ata kutu ministère ngo na yebi bakombo ya ba ministère mususu te ata ministère ya bampese na ba fourmi mais il faut mesana na ba fourmi wana ndenge baso akate il faut mesana te po batia yokuna mais yo za esika moko te mais il faut ba pesa ka yo ba pesa ko siko bano bazolandela bino ya bangonde komi grave koleka bazo sala te bana balingi ko sala te bazo senga nzambe nazala kaka pasteur ki pasteur ango komi métier et komi métier
bosala nde bosala misala mwana otangaki classe na yo luka musala nga na yebi bana moko tozala na bango na église bakoma ba médecin me basambelaka me basalelaka mpe nzambe bango baza mpe ba docteur oyo kuna pa za ingénieur oyo kuna komi boya sali boye me bazalaki pembeni ya mosala ya nzambe ntango nyonso bamitika te bamisusu bakoma kosala bacommerce na bango mpe me yo sikoyo ozolanda kaka pasteur parce que pasteur asalaka te nga mpe na kosala te na kozofele yo mpe pasteur okangami kaka na temps plein non boluka misala omoni temps plein wana yango wana boyokaka pasi ya bato te mawa ya bato te bapasteur bolimbisa nga eloko oyo omeka nanu te okoyeba pasi nango te nga nayaki na poto awa na misala nyonso kende boye mi ozosala mpe mosala nzambe ozosala mpe oyo ozosala mpe oyo ntango nayebi pasi ya poto nakotelema ndenge nini mpona kokende koexige bato pesa otan pesa boye na bopo tosala boye nakoexige bango te parce que nga moko nayebi pasi wana ya poto na vivre yango na vivre yango moto ozomonaka alati kitoko aza boye na boye me oyebi te na kati na ye wana pasi nini aza nango banki ntango mosu okende ozolobaka batielaki yo mbongo komi kuna mbongo nyonso balongolaki deja bapasteur boyeba kosala mpo bano baza na baeglise balanda mpe bino bamonake pasteur aye auti apo pasteur autaki mosala pasteur nalingi nakutana na yo asiko naza na mosala zela na ntango boye na kozala place wana ekosala bien ekosala bien oyo ekomi métier oyo ekomi métier na poto awa soko bandi 8h soko sala 8h dita batangeli 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h donc banda 8h oza ya kotelema banda 8h oza ya kotelema soko tongaka bandako soko kombolake soko salaka nini 8h du temps oza ya kotelema bonga na kiti ezalaka te surveiller en tout et pour tout mais siko aza pasteur akende kosala ki pasteur baniyo kwa maka mais siko bino bolingi kosala musala te bino bato boza na mboka kuna bolingi kosala musala te bino ya bino fo bato mosusu basalaka bino boza temple bokosaka nzambe ke non tosalaka te parce que tosalaka musala no à temps plein boza ko excroquer air ya nzambe boza ko excroquer air ya nzambe ndi air wana yango nde una uti koloba epesaka bino occasion ya kosala sala babiloko wana ya mabe mukoloko yeba kokene na bureau yo pasteur mukoloko yeba même kofanda kaka na kiti kezo kumba taxi bus yo pasteur osilisi oye kosala musala nzambe oko respecter ba chauffeur o basambela ka église nayo mukolo yo kosala ki maçon otonga ndako tia batolo soki nini basala kawana na ebite soki ba charpentier soki banani nde mutu basala kama kambo wana mais misala wana sala ngona no 8h du temps bongo to mona yo oya koteya oya kosenga ekoteya yo to tike escroquerie wana escroquerie o escroquer kutu mutu te mais escroquer nzambe na air na ye yo lobike nazo sala na temps plein bana na kati ya l'église bo sala biso to sala na bana basi na kati église mais batekaka baseli mo ba glacière ya ba Thomson ba mikate bazoke ne koteka partout mais lelo honnête zolo baboy bazana ba poto awo bavandi na bango kimia pe bazo sala misala na bango koto bazo sala la penzambe bazo sala la penzambe tika kozala freiner mususu peza pasteur te mutabenga kayo tangu nyonso yonde na ki goigoi na yo omona ke malamu nake le kofande la kuna soki na fandeli kuna bakomona ke nazo salela na nga nzambe naza na nga na kimia kuna eza kimia te pozo sala te na ebe église moko ya munene na kujikoluba ndeko nanga moko akenda kuna batu balobaka mutu wana fandisaka batu na se mutu wana kaka linga te batu basala ba prière banda tongo tipokwa ndeko nanga kende kuna séminaire ayeko betela biso lisolo abi bakoselaka mama wana makambo asa mwasi bakoselaka makambo nazalaki wana mama wana ye azotomboka bovandi apo na nini pourquoi bovandi bokosala misala te na bandako na bino pa mbele mlo bokosala misala te bokoluka misala te na ba société bosala boyo kovanda banda tongo ti pokwa yo prière kozala na pokwa bino bofandi awa bokosala ka ba jeune na ba prière
Mais c'est quoi ça? Maman wana zo tomboke la bango. Félicitations na maman wana. Tangu ndeko nanga yebiso yanga biomoni sikoyo. Nzamba limbisa. Pokanisa kake no, yende mutasala kake, bakende misala te, yende mutalinga kake, bafanda kaka wana. Botika boye, tozo sangisa, tolobeli basale nzambe, tolobeli pe bino bandini. Tolobeli basale nzambe, tolobeli pe bino bandini. Temps plein. Aussi au bandit temps plein nano komi pasteur te. Aussi au bandit nano ki temps plein nano. Ba mususu na ba classe, batika ba classe. Batika classe. Balingi musala te. Classe olingite musalo lingite. Kaka fier ba mona kayoke yo wana. Non. Fier ko sala soki o bandi ko sala. Zala pasteur oyo azali pe intel azo sala pe musala mususu. Zala pasteur oyo azali pe ministre. Lelo tozo yoka na ba généraux mususu kuna nzoka nde baza ba pasteur. Eze sengo. Na yoka sango ya colonel aza pasteur. Alors ki colonel wana ezani. Eza musala. Mais yo zela kaka temps plein. Non. Botika biloko wana. Ndeko mwasi ozana raison na yo, ngana pesi yo raison. Ko pesa ye lisusu te. Soko tinde loko tinda na yo pa batu mususu. Po ye asiazo oya ye musala ko sala ka tongo poko. Asiazo oya ye musala. Nanu kutu abandi musala ngote miasia mipesi deja kenga na ko sala lisusu te. Biloko kansi nzamba linga bongo. Soki nzamba linga bongo mbele. Pierre azonga kana mai te pona ko kende ko loba mbele nani nani yo Paul pe azalaki ko sala te musala ya kotonga batanta. Sina nsete sama bazako boko la bibwele, bazako sala babilanga, bazaki ko sala nyonso wana. Na Nouveau Testament tozomona ndenge ni bato bazaki ko sala misala. Siko biso oyo testament na biso soki to komango mukoloni ni na yebite soki ko bengama ancien na nouveau pesa mi na yebite soki ya biso uzani. Soki jeune testament, soki bébé testament pe na yebite bolimbisa ngai. Biso na ki bébé testament siko ekozala ndeni. Ekozala o ba pasteur basala te batu nyonso basambelaka basalaka te banda tongo tipo kwa basambelaka kaka. L'air na bango kaka oyo bakoki kopesa la mokili eza kaka bale fufu balali. Après babandeli lisusu kaka kosambela. Kosambela eza na motema na yo, kosambela oza na tanga kosambela penza kozwa mulai. Oza pe na taleri yo zotambola ozo sambela telika mnoso okuta nango wana. Okosola na nzambe. Nini kaka? Ndeko mwasi l'air na ngezo pusa. Na pesi yo raison. Ndenge oputuni wana na pesi yo raison. Ko pesa te yeso ki nzoto na ye sala kate alors yo nzoto na ye zo sala malamu liambo ngona yo. Bato musu balingi na bango sala bazana bango bato famille no te pesa bango basalela yo maka mususu. Nzamba pambula bino bandeko na ngai. Nzamba pambula bino nyonso bozala malamu basala nzambe na kanisi boyoki bana bazo exemple na bino ya malamu bino pe bana bolanda exemple ya malamu ya mabe kozwa te. Bozala malamu nzamba pambula bino.